Bana Mbetenge News TV chaîne la bino yango bambote belé place Bozali aux États-Unis na Canada partout dans le monde mobimba. Bana ya Bundes s'il vous plaît car neto mesana bana Mbetenge na Mbetenge ya Bundes. Na eto solo là. Le soleil za mulaita ka mukuse tout ça la moi briefing pour te préparer grand événement. Kozala le 11 octobre. Ya nini anniversaire. Le lobo monate bato belé. Oh non, comment beta bakosa kosa. Mutasali mo bar. Azu idéologie a sel ba misisi ba betaka. Mutasali mo idéologie mo muke ba misisi ba betaka pona nini bato ba sepela ba bina. Est-ce que boyebi mutasala lisolo wana? Boyebi muta créer photo jola makamona boyebi e? Ye yo lelo neto zo solo là. Mais to solo wana te. Lelo to solo juste moi ko zo mo muke température. Na mbili bino na kombo ya prêtre les grands kidaristes s'il vous plaît. Yaza standard, yaza pièce à côté partout. Côté ba jeune aza. Côté ba moyen aza, côté mikolo azali. Donc yendenga aza tinda makobo makaye akufaka toujours na kidari. Yemako déjà fait ça témoignage. Jonas okunda popo sanate kidari nanga za pembeni. Très important. Na kombo ya Popolipo Beniko. Bonjour grand frère, grand prêtre Popolipo Beniko. Ouais, bonjour Joël Mbetenge Sambizanga. Toujours ya nanga merci en tout cas na sepli ko yamba ovie, ça toujours plaisir tant okuta na binobo na musique na biso totikala na bino. Et belé o tozaki na bango. Bon, bape manakima nzamba bengi bango parce que soka nango makanisa biso batwelaka nzambete. Nzamba ibinenga tamusa mokili na yemutra mutaza na tourner passage obligé ezaliwa. Grand frère. C'est là bisonios. Ezandela boni grand frère. Oui, ça va ndenga tolobaka nzambe azobatela kaka. Bongo zo retraite mokoloni. Retraite na musique retraite ya la rate. Ya solo wana. Na konde ko binisa bato atana 97 ans. Oui. Pendant le 104. On se en 97 hein. Ce qu'on programme déjà 90 au Koufana, il y a na lingi kolekisa na kokisa siècle mobimba te. Pour la dire. Te mais na lingi na tikala mutu a siècle oyo. Donc so na kufa na kati ya siècle na botami nango. Na kota na siècle ba tumsute. Il y a pour que vraiment la musique na biso pour saluer les grands frères. Au moins par rapport à idéologie bino sala musique. Ba jeune pe e belé ba bima ba dari c'est belé ama kasi pe ba bima pour balanda idéologie na bino. Ce qu'on fait nengo zo mona musique na bino kala. Na ngi bino mona ko beto ba ko bini sila batu na siko. Est-ce que mona mo changement ça mo différence ça bien toujours na continuité car ngi bino zalaki. Ah mais bon merci pour la question. Mais là, on a vu ça, Mikolo l'air mort sur le rentre, biso pétolo bagalis solo, wana. Ouais. Donc, na jeune na biso ya lelo, na logique na bango, ils avaient période na bango, pas période non c'est quoi na raté. Bon, na période na bango ya lelo, on dirait na lelo qu'on a tout remarqué, pesa la chance de sous na instrumentiste va s'exprimer, le coup la chance au biso to zwakate. Ah oui. Pour juste définition de musique congolaise. Bajena lelo ndire bazo tenga ma bazo lungona logique or que musique congolaise obalba ke ekoti na patrimoine balba rumba rumba congolaise ekoti na patrimoine immatériel ya UNESCO eza rumba oyo bakolo batikela biso eza oya lelo te eza oya lelo te oya lelo comme mélange comme moi mélange na soko babenga ni mondialisation soko nini ba culture belé comme concentré croisé or na logique ya musique congolaise ndenge biso tokutela yango ezalaka instrument epesi introduction ou soit chanteur asali introduction musique ebandi chant eyembi il faut etika mwa partie moko musique s'exprimer après chant ezongi lisusu et puis boke na deuxième partie boyembi lisusu après bokosi partie ambiance oyo tobengaka seben voilà yango wana logique oyo ya musique na biso yango wana or lelo na kilelo ndenge bango ba jeune balobaka et comme mona nzembe bande ki nango tie kende ko sila instrument ko tika la koloba na kati te kaka chanteur azo yemba so ya tiki vide na ye wana au lieu instrument s'exprimer eza ba benga onini ko bwaka batu balobaka dédicace ba dédicace ko tanga ba kombo batu c'est quelque chose qui n'ont rien à voir na musique. Mais bazo tia encore parce que yango mutu ekomi lokola ekomo lesa musicien lelo oro ba musique ba vient na biso to kuta musique ezalika musicien a gagné ka ba droit na ye ba revenu na ye o loyal quoi or lelo musicien komo lia pe na mabanga mabanga pe ekuti na musique
comme on laisse un musicien. Est-ce que, grand frère, est-ce que dès qu'on fait un petit guitariste, est-ce qu'on aura pas chance de faire un petit on au conseil par rapport à Nema Beta Guidar? Au côté de un petit Bayab, Popolipo. Mais Bazam, ok. Par rapport à Bazam, il est là, on a le papier que le Sikoyo, ils ont période, les qui Sikoyo, supporta pour y succès. Lelo jeune kaka isifi abeta kaka na star moko ya munene bu ya mboka na biso bia wera son ou jibe ou nini aza komi jwa déjà que a commis danger ndenge tout le baga or biso malgré na obeta na bazaiko wana na succès wana ya biso talaki na ki bonzenga na yo ya nzoto nini wana talaka biso baler na biso osano na voiture te mais l'air otambola kana makolo koza balabala musuna bakasabu so ba lelo ngino na sima omoni babimi na ba parcelle ba hotel wana tel boyi wana omoni ezate bango baza bongo te baza neti biso te. Donc par contre na kato malabati wana siko succès na bino elaki succès moko collectif orchestre quoi. Oui. Et puis mais mais d'abord succès orchestre groupe mais c'est que comment succès par exemple so batangi wenge bazotanga kaka leader voilà so batangi nani leader par orchestre par exemple il y a Salama par exemple tout a créé un groupe mais les autres groupes là net ba wenge so batangi wenge ba mona siko net wengo mais so mer ba mona wera son voilà so moni wenge BCBG ba mona jibe piano mutino so sana ba individualité ça là qui so concert wana net ya zaiko so ngana zate pas du tout ya concert jour ba remarquer penda ki zate beni ko zate donc ba c'est pas na ba parce que ba ligi groupe mais lero la concurrence elle quitté concurrence elle ils la tending nini zaiko ezali viva la musique concurrence côté na côté instrument net yo par exemple yo na zaiko zagina bokta to beta na zaiko concurrence te ne to ba individualité te mais na mutu azalaki na ndenge na ye te ne to beta tango zo beta na zaiko vetan yo beta na zaiko vie biso to yebi nécessairement quoi na concurrence na concurrence quoi mutu yebi ke soki yo zate oui, parce qu'on a peut-être dans un bouton le peuple. Na Katia Zaiko. Oui. Yo sur le sens wana. Mais bon. On est ça. Mais Sikoyo, comment doubler comment tout pousse mais tout ça comment c'est grâce à Bino puisque le bal comme bonga pena comme net popolipo. Attends le bango boité. Pour moi ba net popolipo. Attends le bango boité mais na boule na mutu. Mabe ya on a ba ndeko na biso musicien. Respectez les gens qui ont vécu. Bon dimanga pe ba kulutu na Bino est très important. Attends le bango boité le pour ba no beta pour tala boye peut-être Rolanda popolipo ngolo baté. Mabe ba kongole. Kinga. Or que non. Et l'autre tourné à la Moutou, copié à Moutou. La vie c'est comme ça. Merci Mouta Popolipo vraiment et ça linga plaisir nécessairement. Si vous avez un concert on peut ça par exemple petit net petit on peut ta guitare conseil nous le balabango. Donc ba guitariste alilo bazanga ba guitariste va Seben. Bon Seben en OP on dirait ça la nouveauté té. Sozo kango on dirait ba nzema mingi beta. On beta kaka. Kango bo beta kala. Ya on ba copier. Ça pour copier bisoté mais il faut pas en créativité o ya bango moko parce que bisoto aki tozo betaka tozo landaka ndenge ba fo mari bazalaka ba tel ba docteur Nico ba Franco mais nazana e beti nango soko muto abeti abi wana isa popolipo ya zaiko omoni bango sikoyo baza mingi te baza soko zo yoka banze mingi za kalem su nazo yoka bongana okansa ya wera orchestre wera kudu komo nango maison mère oka batu babina ba petit babina te o eza ya faire générique ya faire osomona donc ba eloko wana na musique alelo eza te or na tango akala okoki jamais ko confondre Seben ya Zaiko na Seben ya Stukas ou bien ya langa star ou bien ya viva la musique te ko va tango de mettre yo bona langa star ya mopero jamais eko mais c'est comment ça beti kaka ba beti confusion totale quand yo mo répéter totale mais problème alelo ya eza problème ni eza dia quoi mais kasi on a ba créativité za te na ba jeune baza na créativité te donc tout au monde a gagné la génération siko ndire bango ne soit bita ka okanzaka flamme kapaya
Pour longtemps il a flamme. Wana petit nanga ya suka na maison mère ayaki na moi ebete limoko boye. Moi honnêtement flamme ka pa to peso mo na musika toujours maison mère. Dommage que Nzambe abenga ye na musala na ye bon. Ouais comment c'est pas grave ça la musique. Sinon moi Bible le ba yembela mutu na tout ça. Bon vient na petit ni oyo ba beta petit ni oyo na musika parce que suka ngo be oyoka tango oyoka bande bo vie oyoka tango oyoka bato ba yemba te mo oyoka kota sima. En tant que mutu ya domaine ya guitare. Guitare comme ceux par exemple tango yoki ba CD. Yo contrôler nenge bazo yemba te bazo contrôler ce qu'on instrument nenge bazo beta. Nenge bazo beta. Petit ni omoni na bango te ba beta ko impressionnant penza ko mona ke oui. À part flamme ne le flamme en tout cas pas Alain Makaba na simana ye we ocha flamme moi moke ba Burkina Faso petit nanga to la kini awa comment ne pena ki na japonais tout ça moni à part moi génération na benga ngo génération na bango wana lelo yo moi no pa yena zaiko wana moi na moko yena zaiko boya zo beta ayena moi makamuna comme on est bien na yebi bien te ouais bango na bata sika quoi donc beaucoup comme la version na se bato ba biki derrière ça sika za beaucoup comme na se zaiko moi za moi mukuse bu kala za ko beta za ko tia nzete mo na monoko boya na yebi yo à côté ba tu za côté pas été ngala côté la côté vie zo sika ko te mais yo malgré za ko za na biso nyonso mais tendance na yo za kimi côté papa wemba yo olingo wanga nango yo apetia papa wemba penda te. C'est ça il côté. Bon ça problème. C'est ça problème te na lingi ndo ndima ngonde. Malgré zako za na biso nyonso na bazali ko. Voilà tala kasi vieille idéologie de. Ah ça bizarre grand frère beteng bana beteng gotie bulaya. Moi na moko yana zaiko boye. Yo ki pembe ozoka. Ayena moi biloko ni moko boye. Vraiment na omona que moi no mine de rien ça va. Ah mais c'est bien yo soko ndimi o liba ndimi comme to ebi na ntebe bon yo saka biso ko ba comme la biso quoi merci na ebi ko solo toujours pembe solo toujours sembo na ebi que grand frère toi na grand événement to préparé o ya 23e anniversaire ya Makutano vie ideni no zoka pour ça la Makutano grand frère pour danser Makutano ye o fandika ka bo to lo bateke o lo ba ko tikala et wana c'est trop fort to lo ba pete que le bokima non c'est trop pauvre poto yango malebele poto lo bateke parce que yana ngo malebele ne ba lo ba destin mutu bo tanga mai ke bon tout ça là on a yakana ba petit nanga ba memaka ngai ya ba petit nanga académie oui je sais mais tant de combien wa et puis bango moko ba yekuka bwana oui ba Sam azungina ba danseuse na ndamba ba musicien azungina bango ba ninga ne msuba tika yawa bonga pe na cause problème ya santé et au côté hôpital et senga ike il faut vraiment si ko ku lokwa na comme mona ke na ba YouTube mona ba comme pona likambo boye traitement boye po esi la faut o mélanger le ko boye na bani na comme mona ngostro na te ko landa wana te veyo me lo chola pardon la bana ne pardon to la besoin non ba ko na sur internet ono sangisa boye zongisa ko mo teme sala bo foi sala bo pardon on a besoin biloko ba samizanga bato ba YouTube kolanda te baba to samizanga bato ba problème samizanga on mono che on ngeza vraiment ce qui pour biso samizanga par respect na lo ba sanité te potala nga soki na meko to sanité mama Lili sakala to la guerre na palais akangila porte na kota te donc yongona toujours alors yongona grand frère c'est vrai quand ndengo yo lobi ngeza ofanda ka bolobi non ngana za soda ko fa na munduki na ye na usala ni mbala moko pa beti créativité oui ça dit que création a bien appelé kaka au début c'était un peu difficile non pour ba au début ezalaki neti moi mais où me la quitter les gens ont adhéré ouais où me la quitter parce que ba tout temps ba ya hôtel ka Makutano ba au lieu ba hôtel ba ba ya ba hôtel ka yo ouais tellement marqué ba te pok trop ba kamuna ko bini sa ba po yo be na ba yembe yimna ba soki siko so kotikaka ata mutafana ka telemi. Merci quand même ya popo ndenge to fandi aika juste bandeko to yeto ko sala émission te na aika na solo na grand frère ya ko tala biso ko la yambié lokola yambié ayena plateau ngale bovie to solo momuke yango to beti masolo yo mbala simane to kutani bobo sanate grand événement le 11 octobre anniversaire 23e anniversaire ya Makutano to ya to ko solo to ko expliquer bino pona nini tout ça l'anniversaire on a beaucoup de invité surprise vous en s'il vous plaît à suivre s'il vous plaît banam betenge merci botika la bien.